Karine, 1001 fois encore, Keba, ça a vraiment attention. Tika ko dénigrer ba famille à battre. Tika ko finga ba famille à battre. Équipe technique na o tindaki na morgue, basali buzoba, ba na trouble. Médias n'ont pas filmé en trouble l'équité. Pour n'y tant battu na o ba na trouble. Babo ya ba filmer maman, bon tout le monde a maman biologique té. Pour que filmer biso di coca maman moko boye que maman Herveline ye wana. Tozui o ya solo. O biso tozui wana nde maman Herveline. Camarade na wa bengi so na parole beti maman na bolongonga. O botoli mubali fa ko botat. Yo posali fausse couche. Est-ce que tu publies ngo? Est-ce que tu bibuzo bana kombo na yo? Maman so médier simba yo té. Kendo sa musique ma kwanza o sala. Comme ça ta bar. Ba lesbienne balandaka yo po yo moko za lele ba ya ko mela na masanga na bar na yo. Bibili ya eloba lela na baeba kolela na boende biso na Kuli Media Télévision la chaîne de référence to kolela bongo na baeba kufeli oya bango ce qui totalement pandi to moni bongo artiste monene comédien Dadi Kitambala bande ko na ba comédien ba kolela biso pe Kuli Media Télévision to kolela na bango elongo totali isusu ba pandi sango ya télévision to pe ya internet ba kolela oya bango ndeko na kombo ya Kamo Lopez maman Lopango Evelyne biso pe Kuli Media Télévision to kolela na bango na boye bino bato bolandaka biso bino bato bo s'abonner na chaîne na biso la chaîne de référence to kolela pe na bino elongo to ko présenter ba condoléances na biso na ba famille nyonso mibale ezala ya Kamo Lopez ezala Dadi Kitambala na boende to kiti awa na morgue wa pepai ba nzoto na bango nyonso mibale bomba maki na malili mokola lelo nde ko bima ya ndeko Dadi Kitambala tokola sabino bilinde ko salama e ko mabongo lelo pe e ko bima pe ko sala bongo exposé na stade de Marty to banda awa tiki no stade de Marty pona ko sabino bilili pe ndenge nini milulu matanga nde to bengaka na français ba obsèque e ko salama pe lisusu ndeko na biso Elvin Kamo Lopez mama Lopango nzoto no pe bomba maki na malili kaka awa na clinique Ngaliema pe e ko bima pe kaka mokola lelo e ko kumba malembe tina 16e rue Lumete na industriel kuna pe corps ekozala exposé tokolakisa bino pe lisusu kolongwa awa tiko koma na 16e rue Lumete bande ko balandi ezali pasi pe mawa kobungisa bato minene mibale wana Dadi Kitambala zali bongo artiste comédien la biso ya monene oyo asepelisa bato nyonso surtout pe bino surtout libanda ya mboka Evelyne Kamo Lopez azali mwana mwasi asali pe mosala na ye malamo na monde ya média asali vraiment mosala na ye malamo kokufa trop jeune to lakisa bino bilili mais kasi lelo to lakisa bino kaka ndenge nini bon sec et ko sala bon ça toujours côté branché bon c'est connecté toujours la chaîne de référence Kuli Media Télévision merci na bino surtout bozaka wana pona kolanda ba lien to tindela ka bino pe bolingaka bongo kolanda biso pe bo sabona merci na ba bino surtout ba kolanda en tout cas to kutela bino lisusu mbala simba de maweja to kota la kati to lakisa bandeko bilili ya makambo ndenge ko sala Est-ce que la morgue awa ndetoza awa ezaka ebemba ve Dadi moko na ya Evelyne Lopez non ezali ya on habite na morgue ya toza ezaka ebemba Evelyne Lopez na nani na ve Dadi non c'est que bon ka pe ba famille ba kufa botuna bango pourquoi ka bino pe boya bo alors mambo etali mambo ya okufa ezo dépendre na ngate et dépendre na yote et dépendre na infirmier te ba docteur te ça dépend à Dieu. Comprendre nous avons besoin de kufa on attend kangali wate combat plus celui qui toucher mingi yo parce que les artistes ou à kufa les artistes o ya kufa les artistes so bo toucher beaucoup plus nga pour les artistes mais secret aliwa
Non, non. C'est mieux ça la prière solo en ensemble. Ya opesa yo pourquoi na joue moto. Non, non. Pour ngato lobi nanga ke pour mba ba kufa boye na za 1000 possibilités te ya osekwisa moto. Pratiquement impossible. Pomba lelo Feli bongo ndeko na bino ya profession. Oui. David Diambala. Oui. Mais la mopanzi so total malamu journaliste Kamolo Lopez. moi aime kozani parce que ça y fait moto de travail qui na ya. Oui, makasi. Ndeti Kamolo Lopez vraiment akomaka mina nga. Il y a un message net à la choka kinga. Mais na ko comprendre que mutazo sala ke to daye muto asale liwe zanzambe. Natalaki un jour nga pe na okufa. Pour la kufi batebe ba okufa. Natalaki un jour nga pe na okufa. Un jour yo po okufa. Si on a comprendre que na mi pesara makasi pa nzambe. Point barre. Donc merci vraiment là-bas à toi poto. Merci na Merlin Boss Régie. Donc oui. Comme Kabolande ni bozana matanga est-ce que vous rendre peu hommage na ndeko na bino journaliste. Bon eloko ngo sali moi passer pour ba brusquer biso. Ouais, ba brusquer biso mais faut te biso te, faut tu peser présent masu muté pour batu ya stade ne ba brusquer biso ba pesa programme mususu ba yo benga ba bité programme échanger pour ba match za kuna lina foot za kuna. Mais toi na autrement ça raté, il Eveline ndenge bi maboye. Il y avait Dadi bi mato accompagner Vedadi. Tu que te déposer soir nango. Comprendre? Tu que te beti tour et Eveline, tu te beti tour et pas Vedadi. Lobby lissus, tu bandé pas Eveline, tu ne sais pas Vedadi. C'est ça. En tout cas, merci mi. Tokomaka kopesa lokumu na nkolo na nyonso ezoyela biso ya mabe ko malamu. Personnellement na kumisi nzambe pamba te nkoto ko bimisa ntoto Eveline présence na bino awa. C'est la preuve que vous allez sepela musala Eveline. Je peux même dire que votre présence ici est un hommage na musala o Eveline asali. Kwa soka zeka mwana ya mama na ye na tata na ye. Na mdimite ke ngaki zamdeke tozali na ngaleme bukani eska kotia lokolo ezapte ki tsoko fande ezapte ezaming par rapport na musala doit ko rendre hommage na musala oui salimi à travers la personne d'Eveline yango to ko remercier nzambe apesa ki biso ye pe amoni malamu ke Eveline akende na ngonga oyo na circonstance oyo eza pasi to leli mingi rapota ngo ezo kauka te kaka l'air bokausi po bota koto kuna bozoki lisusu nzambe moko ayebi kaka et tant qu'une grande sœur malade singa malaria 4+. Malaria 4+. Eloko toyoki penza yango wana 4+ ezala mwa somo ya solo oyebi kaka eza kobela mwa novalgie mwa nini Voilà.
Voilà. Continue de moi un mot par rapport à Mokola Lelo. Artiste ensemble mené la liste de Kambala et le corps n'a émis Lelo. Subitement, tout le monde peut Evelyne Lopez, journaliste, et Mipé Lelo. Alors moi un mot sur lui parce que vous allez quitter bateau, vous travaillez qui ensemble là. Bon, Kamo Lopez d'abord. Venant de quoi? De Copenhague, tu vas aller aux Alanae, attends chaque jour, tu vas aller aux Ala. Ko benga na presque chaque jour. Même à un moment malade nae na bando tinere ba vidéo na tout moment osenga ngado seka. Pour moni mutanga za na pasi face interrogation se dégager na ba stress moko bona ba biloko mo biso sala voilà. Et atiki biso lelo que son nom repose en paix. Le bimi to mission de la mona dadi nek coïncidence ka ya programme dit ya ba réalité mais ezate na ndenge po mo étouffer moko sala moninga mabe non. Ezaka ba réalité mais toujours souhaiter et qui est na polémique était tout les laïe bien ndetinga na ozalanga tous les déplace kuna na ozala koto pe na ozala po bango to baza cher pour nanga ndesi dans ça déjà boso na lungi awa na kia dadi na vidéo ba mo no kende kuna na poko na ye awa na poko kuna na ke kuna lobi na tongo na bandi kuna na yesu pas dadi donc on sala nga bongo voilà Obet la besoin de Solange Ndinga. Ouais, ezalaka film moko ya Gilles Bavon titre nango ezalaki les villageois. To salaki na Ursule Pechanga, Vie de loin, Mélodie Tito, Saint-Paco et puis na ye ngana ye to jouaki ba camarade, to jouaki na kati ONG, ba responsable ya ONG moko to zali ba camarade. Voilà, donc c'est ça. Alors le lo yo mo nzoto na ko bima na malili. Mais par coïncidence, tout le monde est bien pénal de connaître journaliste Kamo Lopez. Bino ba artiste boza la moi un mois collaboration journaliste ou azaki pe mo pandi sango sala ki na yepe ba quelques émissions. Ndeti Kamo Lopez ngana yebi avant que tu batu ba yebi na TV. Ngana yebi etanga yo sala stage na ye na Horizon 33 et pas ya vient na biso Charles Okoto. Donc biso to wana le kawana na Horizon 33 na ba ping pong. Alors yetanga ye stage ndeto yebani na ye mutabande ko cadrer akufa pe a Chief Milambo akufa bazaki na ba Jerry Golima bato bakenda osala lingala facile donc aza penza et pas nga za petite sœur donc oyo na yebi bien bon liwa ekomi ezanzela biso nyonso to sala boni choix yate est-ce que ça la polémique te que le corps est mis lelo nyonso mi balé nga momo ba journaliste nga moko ba artiste et comédien ils a pour étouffer mon sous-souté tonde est-ce que na ebembe penza polémique ko sala na maramba ebembe wana bandoki normalement biso programme obimisa dadi lelo jeudi ezalaki bongo te ezalaki prévité biso programme na biso ezalaki to bimisa e vendredi to kunda samedi nde omoni ya Kamo Lopez ezalaki batiaki programme lelo jeudi ouais ezake ba responsable ya stade de Martyr nde balobi ke weekend oyo baza na misala e osala makuna na stade nde bapesaki biso lelo jeudi to bimisa cordon eza na volonté na biso te voilà merci beaucoup ouais merci beaucoup maman journaliste bonjour balobi bible lobi to lela na ba lela to sika na ba seka donc lelo tozana mawa ya ve na so dadi kitambala totiki mokili pe ake atiki biso pe tozana mawa ya journaliste na so Kamo Lopez na pesi bino merci ba journaliste nyonso boyaki lelo ko rendre biso visite merci nzambe apambola bino abakseno pe ebele allez beta moi bon azak bon dans bina pona président na ngatala gaga tika micro boy moi ça va faire yati pa tutum tiki là ça libumu donc tout ah ouais kata Koko ba toujours na ba intervention to ko zo bande ko na biso ezala ba journaliste ezala ba comédien pona ko solona bango mai ya libaku e komeli bango ya monene na ngambo ba journaliste bongo bande ko ndeki ba ko ba souvenir ya ndeko na bango Kamo Lopez na ngambo ba comédien boko mona pe ne ba to mususu ba ko pe ba souvenir pe ba bien fait ya dadi kitambala kasi tozi pe les boso na biso za na masia azali pe moko ya ba comédien ya République démocratique du Congo ya onto ko solana ibi ndeko masia mbote na merci mbote magasi
une fois de plus, c'est un Rachou, la caramel, Rachou, la perle rare. Donc merci Tozawa, na morgue, il y a l'hôpital clinique Ngaliema et pas Waptero Bimisa. Batou Moro au Bazaki ko se sentir vraiment cher, puis Batou Bazako peser na vie na biso, entre autres Kamo Lopez international, Mama Lopangu, et puis Dadi di Kambala, Suzuki Tsomina, Nganabengaye. Immortel, donc immortel, mais dommage aujourd'hui il n'est pas avec nous, il n'est plus. Pas si. Masia, bino ba comédien bo sala lolengi nini, boko sundola journaliste Kamo Lopez, boko kabula nzoto ndenge nini pour que faut bo rendre paix ndeko la journaliste hommage parce que bo travail ki naye, bo sala ki ba monsieur belé, comment boko sala? Et la question au pénal lelo, na ko zela na joie. Donc, na sentir vraiment que tout ça du même. En fait, banda toye awa so ezana mutu moko na minute alinga reconnaître ba journaliste ezanga parce que po baye banga ezaka caméra na ngana jouer moni parce que kuna to se maquillaka to na ba casquette mususu mais ce que so na longoli maquillage po mutu banda ko identifier na nzela ke non mais si ezaka ne yena ebieti c'est grâce à vous, c'est pourquoi na ebi ke tout ça vraiment n'a pas si parce que le gouvernement ou l'organisateur, il y a Makamoyo, calculer ma baie. Donc, allez-y comprendre que vous avez mal tapé, vous bêtez faux parce que vous avez ça débat terminé n'est beau été impossible. Bon, quant à moi, là ça n'engage que moi. Et c'est impossible parce que vous avez entre les clous et les marteaux. On ne sait pas tout ça n'est. Mais il n'y a pas si les alliés sous la place où va exposer corps. Comment vous avez été à place pour vous les candidats à ma baie mais vous avez sur la place. Donc il faut monter sur le col, à gauche, à droite. Heureusement, on a un Nzambi, on a un mon abi makuna. Buzoba, na ba place au matangezali. On a ba caméra soi-disant, on a ba micro soi-disant. Aux ans batuna ba taché de presse banani aux ans bango. Pourquoi ba été? Pourquoi ba été nga boy ko tinda batu. Lelo na tamboli nga moko. Parce que na kima mutute na ye, o amona ke na fingie, o amona ke na beta ifaka tinda batu ne bakanganga. Na loba o eleka na loba o salima. Karine, 1001 fois encore Keba. Ça a vraiment attention. Tika ko dénigrer ba famille à battre. Tika ko finga ba famille à battre. Équipe technique na o tinda ki na morgue, ba sali buzoba. Ba yena trouble. Média nyonso e filmer en trouble l'équité. Pour ni ton batu na o ba yena trouble. Ba boya ba filmer maman boy to mona maman biologique te. Pour que filmer biso di koka maman moko boye que maman Herveline ye wana. Tozui o ya solo. O biso tozui wana nde maman Herveline. Karine Keba lisusu. Na kebisi openza na kite lio na lagom po mona pe na siliki don na loba partout ata na 100 micro lelo na ana yo to ebi to kabona te mais place nyonso ona zwa mutu na onde mutu osa musala na bunda na ye caméra mona image et le kapoto eba ke yonde mutu chaka désordre na ba matanga nyonso esale maka na ba famille nyonso ezwa ka ba problème ezaka ka yo actrice de problème toujours pourquoi pona nini ezaka yo hein pona nini ezaba mususu te. Pourquoi pas tout le monde a fait mususu aleki alo bakete ngape na finga so to moni bêtise eleki yezaka Karine to mona mutu ana kufi bêtise eleki yezaka Karine Mokonzi to mona ka wana eleki yezaka Karine Mokonzi papa Mokonzi akolisi batu boete po nini yokomi mwana soni en même temps dans le banomo ali sumu ba o sena bango lisumu ba jeli ko ki bazonga fo d'ici baboti po ba teyami ke bando sa buzoba na yo hein camarade na wa bengiso na paro beti mama na bolongonga obotoli mubali fako botat. Yo pour ça li fausse couche. Est-ce que tu publies ngo? Est-ce que tu bibuzo bana kombo na yo? Mama so média simba yo te kendo sa musique ama kwanza o sala. Comme ça ta bar. Ba lesbienne balandaka yo po yo mokoza lele ba ko mela na masanga na bar na yo. Tika ko finga batu. Na leki na plusieurs micros ezo nga po message panza na penza po ba yeba ke yo zo sala trouble na monde média. Batu nyonso ba ya ba sali trouble te. Mutuna micro na ye, na équipe technique na ye, na batune nyonso so za caméra te micro te, osengi aide à moninga pour kara ekota na chaîne. Donc batu tout balinga Liliane Yagola avec ma chaîne de moi-même. Attention ke likolo makasi. Mosoba Universal TV chez Liliane Yagola. Nyonso za nga. Donc na osenga nango sécurité na bato poto caméra micro, nyonso za nga. Na tambola na équipe technique na nga mobimba. Na defara mutute pona mona kumbizini aya opanza batu ke boke baboza mama image te
po bino boya bato bozwaka image ya lokuta ntango yo kotala na ndako mpo okesola na mama si oke kolatisa mama batch mama alelaki ntango ozolatisa ye mais aboyaki ozwa même photo ofilme na ye abetaki lisolo ke bajournaliste balekaki lelo tomoni otali nkombo ya Karine tu es sûr que ezalaki vraiment Karine? Oui, parce que Zini a travaillé à Karine. Landing. On met Zini combien ça n'a pas Karine? Bah image on est tambola qui Zini t'as mis c'est quand Zini a boy. Faut filmer atindeli mokonzi a partagé. Bon toilette balakisa ki wala ba toilette wana yango na biboli mbisanga parce que ndeto yokaki pour que bato commune wana bakozala ba bakena fingi bakona fingi te mais to tanga likambo ndenge lobamaki donc eza que bakenda kozwa ba image moko bona bumbu ba ye nango ba checker yango image ya pa bakamo tandis que eza image ya pa bakamo te donc yango mona kita on ayaki pa ba mama bo mona inde bato balelaki maman sengaki pardon abi oza mwana ngala tsanga bacho yelinga ya appel ko biso to bazo baté donc tout ça la musa na biso na nyonso tant to yaki appel ko papa ba non la ta batch na yo maman ba ki non la ta batch appel ko to la tse bango batch même makambu ya toilette na reportage wana yango esalaki que ba parents kamo ba boya que ba ko bango image te po bêtise elekaki déjà donc c'est ça. Alors lelo ça prend de la lelo na s'apprendre na Karine po depuis na yaki nga na yenango sa musala na zena problème mutu te na so na batu nyonso po ba oku na finga batamboli na ba maître na bango awa to kutanya ya matanga mutu akanga mutu ate to ye matanga po so ekoma ya okanga to ngeto peke peka na ndenga désordre donc to filmer mama original po to boy ba chote mama ne wana koko wana basimbaki o mama ne wana tambola na nzete to za bazoba te po to sa interview na mama ya mama lopango place tozo yoka ba dire po biso surtout to yebi ke ba bomi kamo liwana ekokaki te muto motema mabe abwakelaki maladie leo to perdre kamo alors na pas si wana eza ba parole mususu o mama zoloba ke bolimbisa mwana ngai o ya bomi azana kimia te o asali mwana ngabo azana kimia te o asali mwana ngabo azana kimia te ba parole wana eza ba biloko otolakisa neti na yezo ba Karine wana o azolinga ko dénigrer famille abato a dénigrer famille ya Marie Misambu a dénigré qui a Pouloulou, a dénigré qui a Maman Mindondo, Lelo a dénigré à Lopez. Tous là-bas dénigré à Dadi Wandesko Bitumbebi. Wana na obunda. Nazaki liko na lati la gomme pour tindi kozala. Donc yango na obake Karine Mokonzi garatoire. Po yoza no musika mais batu no baza bakoza mama na problème. Po ba okangana ku ba oba lo ba vérité. Bon ba oba yaka po ba sa désordre. Veut dire que ba okangama. Karine batela ki Karine yo ngana tika na ngade ya mamba ofingo mwana makango mais yo moko ozongisa ke na finga ka mwana makango kuna pa bakamo ateza ki bikok to kenda ke pa na bango to moni mama na ye to moni papa na ye ngana yamba yi mama kamo na lelo na venda bango na letse bango ba batch o eza ya musala ya mwana na bango isi fali swambo tangu fali aswimbo na mo sale nzambe ko tshaka tembete a muto betanga zate que ça soit ba association na bango ba théâtre a muto betanga yi azate na ngai mais pas ba collègue na lo bana bango bango poani non qui t'explique papa lelo na yema kama qui t'explique na yema kina poetanga na na ko tebi na yeba ce qui est bon on a fait à Fali. Oui, effectivement, on a lié on a fait à Fali. Kasina na liété. Na ebisa ki Fali. Ngane mu ebisio beta Bercy. Soit enveloppe on ngo pesa nga ya score de grâce. Zonga na ngo poto kende na ngo. Okopesa ngo mukolo aéroport. Mukolo zo kita na mboka pour confirmer que nzambo nga na bondela kila tina kwa kene ko obeta Bercy. Azanzamba solo. Bongo soka kabeti. So Fali abetite. S'il te plaît. So Fali abetite. So Fali abetite. So Fali abetite. So Fali abetite. Ikapa abetite. Ah la merveille. On s'appelle là Talia c'est kangela loketo boué. Chéri fini kama liputa mama. Fali soka na chaki kaka mama. Posala mosal na nzambe famille mutepesa kabiso ngote na tie ki mosal na nzambe na akina nzambe ba papier na ebisi nzambe yo muto ebisi ngana ebisa Fali abeta so Fali abetite na sale lo lisusu OK tu parles biso ki Fali le fait kuna ya longwe combattant tout finaye
Boketu. Non, bois que l'homme malade. Avancez, papa. Que l'homme malade. Oh, passez au akende kobeta Bercy oyebi bonzo tuna na zola ndele nini bozoloba asana eloko te eloko asana ngo bino boyebi te sekele ya motema boyebisa moto te ye asana eloko abolimo kuba pa Moïse nanga na bokebi oui kokota ninga na poto te Michel Bakenda bosala nzamba terre de la fin mutakala na miso ya bato bato pe basependa mutakala na ye balobi papa eza na kalita ni nanga na bokebi yozolo bana mai bino basala nzamba terre de la fin boya to négocier bozobanga mibeko te mibeko nga naza maître avocat natangi droit na campus naza ancien militaire FARDC mibeko ni yokolabisa ngai ezoyaka mpo na biso ta mosu bomona biso ka bato okufa mpo towana monda media me oyebi bamama fufu boni bakufi so okenda baonatra omona okenda bacommunike na bango omona